Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, je me présenter monsieur Dani Mbaya, Sampi, coordonnateur en charge à mobilisation, sensibilisation, relations publiques. Il y a ACO, structure attaché, structure spéciale attachée à secrétariat général, secrétaire Nabiso Roger Mwamba, député national. Nous remercier les sous monsieur Michel, Colochen Oyo, Oyandimi kopesa biso espace pour tout le belaka makambo na biso yako, ba mouvement nyonso Oyo toza nango bien ba action nyonso kozala nako. En tout cas papa Michel na niveau ya Canada, place ozali ba salutation ebele makasi, toza na esengo na yo, nous sommes d'accord avec vous. Donc, vraiment toza no aker, toza vraiment ya kosepela na motema malamu oyo yo la kisibiso ya kopesa biso espace poto bana ko partager bana mboka mikiti na niveau mikili ya poto libanda wa partout ba mona biso. Vraiment merci vraiment pour na espace na yo, merci. Batana muto Robert Gibigogote pour yo na je sais que vous êtes grand journaliste, hein, vous allez na sawa. Après Kobima Kamere, il y a remarqué que ça mobimbe tomboka ki. Et la plupart à Congo mobimba, bazali contacté à part Namboka naye. Mais président, toujours ko passer message sur pas président Fachi. Président Fachi, RDC STT. RDC go mate, ce qui go me sepe là qui, mais qui ça c'est là qui vraiment na kanda, baza vraiment na kanda ya mouvement o yo moko peut déclarer qui na niveau ya assemblée que ba juge na yo ba juge baza na yamboka bazo sala musala malamu te, donc basali ba mafia basali ba makambo na bango oyo balie ba mbongo po babimisa batu oyo yo za konta ya babimate, mais batu wana babimi na ba guerre misusu na kobima na bango na babilo baloba na munoko na bango. Donc toza contacté vraiment ya musala ya ba juge wana ka ndenge poza yi contacté ba congolais nyonso vraiment toza desi na sortie ya ndeko Vital Kamerhe. Zalaki juste bato ya lisanga moi lisanga moko babenga INC juste lisanga na ye famille na ye ya politique kaka nde sepeleka par famille na ye bato bazaki contacté parce que soko lingi ozuka ka toujours micro oyo otambusi on a 4 coins ya Kinshasa, au moins tous les 4 coins bato nyoso bandako sepena chef de l'état babaye chef de l'état pour le moment yango tolo ba chef de l'état za la mayele na mutu oyo akobebi selaye ba électeur na 2023 parce que bato bayebi ke moto bakangaki ye pona bakangaki na dossier za sérieux za mambo ya mbongo ya sotu mouton ba expliquer biso ndenge bazongisi yango te, ba expliquer biso ba soki ba expliquer biso pete ba kiteye, mais na surprise to se retrouver ba pesier liberté provisoire depuis kala banako senge banako pesa maté, mais surprise ba pesier bon ba pesier pona ba copie na bango basali ya koliesa oyo yo mo chef de l'état reconnaître que ba juge oyo tozoloba awa ba juge na biso oyo il faut bazala bachanze bango po baza bato oyo balie bakanyaka ngo to préciser ezati na ba mese Kamere balie si bakanyaka. Bon naza CRT pour na premier ministre pour premier ministre tozana esiko sa mese Sama Lukonde vraiment ça excellent. Aza vraiment excellent na ba qualité nyonso. Première fois na mboka na biso budget comme place komi oyo c'est mese Sama. Et ce qui to à part budget réserve monétaire ou comme na niveau ya banki eza toujours mais c'est ça mamutu abandi kopesa ba ligne oyo ezali kokende ya côté ya kobima na ya Sama et kobima ya monsieur Vital Kamerhe eza te président yemo kaza ko regretter, mais comment président do regretter ya sorti ya mutabongo azwa primature apesa na maboko na ye cabinet apamba bakokyo gérer te na niveau cabinet omoni makambo nyonso banako sama na niveau ya présidence ezaki likambo na président de la République asalité déjà yokani, mais muto banako sala ngo beza nani médiateur ya cabinet azalaki nani à l'époque, mais lelo yo makambo ya président de la République comment ko salama ezoko yebana teke likambo ni zo salama o secret songolo pakala ndenge banako bima ezako bima lisusu te, c'est que muto abongo o azali infiltré na kati ya
union sacrée na pembeni ya chef de l'état comment bakondi chef de l'état kondi mapie confiance oyo ya mboka tozoluka totombola mboka ndenge ndeko sama azosala ba effort rebelle oyo azosala eso komonana butu na butu pe moi mais c'est sama azakolala te azakotambola butu na moi kaka ndenge chef de l'état azotambola butu na moi komata ba avion kokita bato bazoseka ye mais bazomona ba résultat chef de l'état pesi tozwi bambongo ya minene na mboka oyo et bato oyo bazoko ignorer baza continuer kaka ko ignorer mais ndenge moko pena mais c'est ça masama azolala te azobunda ndenge nini stabilité kota na RDC ba peuple congolais balia basepela bafutama na facilité makambo nyonso ebonga na 2022 otokota awa je crois bien na février awa tozana ba solution makambo presque sur 100% tozana plus de 80% pour ne pas mais c'est sans Malukonde wana je suis trop sûr et certain mais nazoko loba malgré ko bunda oui tozako bunda pona ba poste ya likolo mais pour le moment ba peuple congolais bazala kimia na 2023 monsieur Félix Tshilombo aza kimia yebike bato bako voter makasi pour ba action ko sala ba action zo démarrer na 2022 oyo kaka na debiawa ya 2022 peuple congolais pona kolia wana to kobeta lisolo te kolia déjà bazui lango ba solution kaka samo bazo ko critiquer bato bako sepela na lisolo na ye bako sepela na ye na lisolo to za ko loba oyo na ebandeli ya janvier wa bato bako mimone lango na misu e ozala ba promesse to bien ba discours milaïté akozala tant que premier ministre ou bien te question wana est-ce que yo monsieur le journaliste ko poser question wana te za na sensité parce que caméra to songa na maloba ona bandaki nango na introduction na biso e bandeli ya flash oyo bwakaki la semaine passée hein? C'était semaine passée lundi oui donc to songa le na nini wana na flash wana c'est monsieur caméra akokoma na place wana koma as anti-valeur. Ah, président de la République a sauté le anti-valeur. Donc anti-valeur nyoso. Comment na este bon élection ceux qui muta gagné kaka na este osasira comme président de la République mais c'est Kamere na 2011 azalaki toujours populaire azalaki toujours kaka populaire na este abimaki troisième personnalité donc après Kabila malgré Kabila trichaki après ko tricher ya Kabila mais azalaki malgré ba tricher là qui epeli lisusu mais malgré ko tricher wana mais azalaki kaka troisième nini zo laksa sikoyo ke na soki azali wana akopesa chef de l'état na facilité sans ye ou ye chef de l'état na 2023 azali toujours chef de l'état président de la République démocratique du Congo donc yende azopesa motoyo azosimse tongela ngai bilamba oyo marque ona lingi mais c'est ça mazosala modèle oyo monsieur Tshilombo azoko sepela pe azana ye vraiment à cœur pendant na mutema mobimba bavandisi pendant mutema esika moko donc ba wana nyonso za biloba loba akwa compter dialelo moni dialelo o ezalaki na un père bazo yemba bozo sala makambo nyonso Mobutu atasali mabe bokobeteli ka maboko bokokumise na un père non c'est toza suna bakawana te to na niveau wana te ya koleka ponto yembaka to bana koyemba ba dialelo te mutu oyo soutenir chef de l'état zote me anti-valeur na ye na mutu azo soutenir baza anti-valeur donc na bandeli pour landa malamu place wana Timothée Lenoir na yebisi yo mutu zo ko toucher aza muninga na yote aza pe na niveau na yote soutenir mutu zo soutenir parce que mutu zo soutenir wana azali abimi na prison oyo mutu nyonso za d'accord te justice niveau d'état de droit bato banako kumisa l'état de droit na bato bamonaki en lire asike koti déjà na RDC parce que na niveau na série ya Kabila ba liberté belé zalaki te à l'époque mais les loyo makambo ebele za na ba facilité bato bazo critiquer Fachi en face boye bazo tika bango na ba misusu kutu bazo insulter mais c'est Tshilombo donc mais c'est président de la République bazo ko critiquer mais c'est Tshilombo azo aner azo sala bango eloko te donc ba facilité wana déjà bato monique changement koti na mboka mais surprise ezali ke ba juge oyo basali mouvement ya kobimisa anti-valeur monsieur Kamer oui
mutu abimi na prison oyo batu esali mutema pasi koleka Willy Bakonga ezali donc koleka Willy Bakonga malgré batu balie mbongo tia ba Willy Bakonga mais oyo esui koleka mese kamera ezate parce que kisasa mobimba eza desi Congo mobimba baza desi sauf na Goma. Bon Goma eza moi eza parti ya république, donc eza république eza parti na kati ya république province ya mukie, donc parmi ba province malgré eza munene mais yango te mutu kopesa mutu ba voix yango tolobi ke mese kamere tozokebisa mese Timothée mbala na yo ya suka ya osimba mese Sama Sama aza muninga na yo te Sama Lukonde aza muninga na yo te e Sama Lukonde azali responsable ya mboka oyo e Sama Lukonde ko comparer na ba antivaleur te parce que Sama Lukonde makambo asali na mboka oyo yo kotikala kosala ngote ata mutu na yo kotikala kosala te. Sama Lukonde na 2014 andimi ko démissionner pona ko boya ko soutenir ba antivaleur kaka ya ba forme o bino bozali nango ya ko soutenir antivaleur ya Mese Kabila ya 3e mandat andimi ko longwa na ministre ko longwa na poste ya ministre ya sport a déposer ngo eza ba karar oyo na ba bande ko na yo misusu bozo kumisa wana ba kotika la ko sala ngote. Pour cela toujours rappeler bino ke bino bo continuer ko landa ka ba place ba mbongo ezali po boliaka ou bien boyibaka mais Sama Lukonde zo sala musala pe musala zo mona na misu na 2020 nde oyo tokotombola misala to lakisa batu nyonso ke misala na mboka oyo mese Sama azosalisa obie o esalami na ba réaction ekomonana ekozala ebele vraiment. Bango papa wana na kosengele koma bango balia kimbongo ensemble. Bon soki ba jiju wana ba monike comme balia kimbongo kamere balia pe mbongo na ye babimisa ye na ba compte ya kolia mais soki eza makambo ya justice te ngakuna na okota domaine na te kotika justice sala musala na ye na réalité ya justice mais soki bango ba justice te baza justice ya kolia mbongo basala ndenge ba bazo continuer kolia mbongo ne balia mbongo ya mese kamere tozo pekisa toujours mutu ya kamere mutu ya mese kamere ya c'est bon, il paraît que INCT aza allié direct ya parce que na talanda ki na émission na mona ki aza allié direct ya mese kamere tozo bebisa ye mese Timothée Lenoir ke baka na yo na ko toucher premier ministre Sama Lukonde aza mutoyo mutu alobaka te aza mutu ba action na ye ba misala na ye ndezo lobela ye babunisa gratuité monte gratuité vandi eza na période ya nani première fois boza na budget otokomi nango oyo oyo uti kolekawa première fois eza nani mais c'est ça maté donc yango toza ko kebisa bato oyo bazoko bunda mboka na biso kufa bachaka ba antivaleur kaka po ba congolais ba bana kolelaka ba congolais baliaka na gomoko na mukolo donc balekaka babenga ngoni ekata souffle donc ekanga journée toko kangi journée na 12h ou bien na 15h ou bien na 18h bokomo ya sous lobby sous na 18h te biso na Congo toza na nyonso ya chef de l'état za na bonne foi ya kobongisa makambo yango tolingi a continuer na bato malamu mais na kosenga pepa ya papa na biso Sama nazo passer mon message kuna papa na biso Sama papa Sama yozali premier ministre ya mboka oyo vraiment zo makambo na en charge landela ba ministre nyonso oyo bazolala obia bazosala musala bango te bazo ba sanction ndenge tozoloba toza vraiment na posa ba sanction ya bato wana po lobi tozalaki de na descente na ministre ya énergie to moni niveau ministre ya énergie ala muki to na niveau ya mitendi auto la musa makambo ya courant ya prépayé o eza niveau ya mitendi ekozwa mitendi mubimba ezozwa mouvement mitendi mubimba kwa part mitendi ezozwa munga fula mubimba à part munga fula bazokota ba quartier kureza evandi bien te na niveau ipeni tina mbudi donc courant wana ezotinda matiba kote kuna omoni misala ya bongo nde tozoluka mais c'est ça mabato ya bongo nde foko ko mipese pa na bango e ko telisa bango ba accélérer misala mais ba obazo ko sala misala te nde tozolo ba ministre ya énergie aza déjà na kananga donc azo avion lelo ake kananga pona ko landela misala na niveau ya kananga après kananga zo kende mbujima ko landela toujours misala na niveau wana to lingi ba ministre ya fainéante ba vandi na kati tozo senga yo mais c'est ça encore ministre na biso o to lingaka mutu ya mutema malamu maboko pembe po bimaki na
ministère na yo ya ero salaki ozalaki na ministère ya sport obimaki maboko pembe osimbaki eloko ya mutu te ndenge ba antivaleur oyo baza kobimaka toujours na babiloko ya bato na bamakila na bamakambo ebele oyo bango nde bayebi. Donc yango toza kolobake mais c'est ça ma lamuka landela ba ministère nyonso misala ekozosala landela surtout na niveau ya justice landela ministre ya justice asala musala ya malamu po ba antivaleur babimaka boyete babimisaka mboka ya mbongo ya mboka bapesi mbongo ya mboka wana emonani après sima mbongo ya mboka après justice esali musala nango soki piaki mutu akosala 15 ans ya prison a mérité 15 ans na ye soki 20 ans na ya prison a mérité monsieur Kamera azalaki na 20 ans basengelaki ekitaki mais kokita wana nanu a mérité ata katikati te ou bien 3 ans ata 2 ans te mais aza libanda toza vraiment d'accord te comme yo nde oza papa ya mboka yo nde mutu otala gouvernement eza na maboko na yo tulanda makambo chef de l'état lobaki donc atikeli yo charge na yo kaka ndenge mpe ezali donc yo zwa fimbu tia na mesa oyo ameki ofrape ye c'est un peu ça mpona côté ya papa na ngai Sama Lukonde. Vraiment naza d'accord na bino naza vraiment pe d'accord na chef de l'état discours à chef de l'état ezalaki vraiment très clair et ezalaki vraiment kitoko. Chef de l'état aza na souci ya mboka progresser. Bon totala nanu oyo eutai koleka na nsima te mais totala ya sikoyo chef de l'état aza d'accord te na vraiment na niveau ya justice aza d'accord te parce que justice bana kotambola malamu mais na minute o justice ekotisi ba mbutu ya makasi donc na niveau mbutu bato wana bakotisi na niveau de discours ya chef de l'état salameli il faut vraiment ba juge oyo basali musala oyo ba démissionner po basali musala ya soni pe musala ya mawa pe ya mabe makasi ya kozala ba antivaleur ba shege bakendaka banini bakendaka na kanyama kasese bato ya ba cravate na ba veste oui bazana kati ya bakota na prison mais justice oyo tokumba bakumisaki surprise bato wana bandimi kolia na bango mbongo po basalir chef de l'état donc nazosenga ba juge faut ba démissionner batika vraiment soki eza mpona soni ou bien mpona kogarde kibumotu na bango il faut ba démissionner po batika espace wana vide c'est un peu ça na discours à chef de l'état donc eloko esui makasi parce que so justice ebongi na mboka nation etombama obligatoire mais soki justice ezali mabe nation ezalaka toujours on a se kaka ndenge RDC ezalaki na se ba makambo nyonso mais Tshilombo banda komi président de la république Fachi Beton depuis komi ba avion ba zokumisa azokita azomata wana oui asali musala malamu lelo bakomolobela RDC et comme na bakambo songolo pakala RDC azoke se présentaka na makambo nyonso zoko salama na monde c'est que ba valeur wana ezongi mais batu ba juge na biso bazana souci kaka ba bunda ndenge nini ya kobebisa musalo monsieur Tshilombo déjà sali awo ezali komonana eza vraiment na boulevard ya Wileri awa direction ya Wileri bureau national ya parti na biso ako donc eza na niveau ya Wileri veni Kato donc juste na coin ya Kato wana omona ba drapeau ya ako ezopepa donc eza bureau ya 3 ya 2 niveaux donc na niveau ya 2 bureau ya 2 niveaux wana soki oye okuta biso toza wana donc nazalaka vraiment chaque temps na bureau soki oza vraiment na besoin nanga numéro na ngai 090 64 45 800 090 64 45 800 donc naza vraiment wana batu nyonso baza na posa ya ba message ya komona biso ya kotuna ba question ya koloba likambu vraiment nous sommes là toza prêt ya kosala na bino makambo nyonso yo bokoluka wana to traiter na bino biso nako toza avenir à Congo donc monsieur Sama azovulakisa ki avenir à Congo na biso ndenge tozali vraiment avenir ya Congo ya malamu ya lobby yango bapesi biso pe bapesi pe monsieur Sama charge ya Congo ya lobby yango miroir oyo balingba bamona oyo ndambo misala déjà babulisa gratuité yango ane vandi et makambo électricité yango tozolandela po evanda donc dans 10 jours tozokende ko tozosonga kuna po te ba inaugurer courant oyo tokendelaki na ministre ya énergie donc
Oui. Tokitaki vraiment na ba émission belé les gars lobi na RTN en direct, il est na chaîne vraiment belé action wana ben sikoyo to ça l'effort na bato tokitaka na bango bino pe vos analystes po bino mo bomona bom mimone lango en live ezala te ba histoire ou bien ezala lisoloté donc faut bino mo mimone la bo filmer bo laksa ba image ke musala nde tozana posa musala tozana posa malobate bon na pesi numéro 1 ya parti ako mbote ebele Dani Banza maloba mutu moko kimia mutu moko mutema pembe mutu moko malamu mutu moko azana ba critère ya makasi yende roi donc otuninga question te roi ya nini roi roi ya Katanga donc yende mutasimbi Katanga cointi coin te kamere Katanga te kamere bobosa ni place kamere Katanga cointi coin soko tuni mais c'est Dani Banza cointi coin ba ko expliquer que Dani Banza mutu moko kimia lo bakate donc to sauter étape wana to za posa banti valeur te bato ba yibi ba mbongo ba salisa ba makambo to beta sona bango te donc to lo bake ba katumbi na mbok na est na nini na niveau Katanga sala nini oyo depuis mandat Kabila nyonso bapesa ye ba poste sali lelo akomo sala ba masango donc to chango mpanzi to beta lisolo oyo to beta donc mutu akangi masolo to pesa ye ba mbote na mpanzi merci epa ya papa Dani Banza maloba mutu akangi masolo aza excellence donc yende mutasali aza directeur aza ambassadeur itinérant chef de l'État donc ambassadeur itinérant bambote na yango wana na ba mama na bana mbote na bino yango yo vraiment makasi naso pesa lisusu CG Roger Mwamba député national mutu asimbi masolo na niveau ya Équateur donc ya bimé na niveau ya Équateur donc na niveau Équateur mutaza populaire niveau na ya azalité donc nazo pesa ye mbote na ye côté azali bambote ebele makasi nazo pesa lisusu monsieur Gabriel bambote na ye batu wana azali maître avocat na biso oyo aza na cabinet ya premier ministre monsieur Gabriel bambote na yo place ozali vraiment premier ministre naza kosenga yo pe bambote na yo nanu mais naza kosenga papa musala nde mona na maboko na miso abatu misala donc muto nyonso azosala musala na ete papa na lingi lisolo te mais to lingi frappe donc ko frapper fimbo ezala na mesa oyo akosala musala na ete ocheye libanda ou bien azana ovandisiye mbatu misusu bazui relève place wana po yonde ekata makambu yonde za ekata souffle donc yonde ozali solution oyo mboka ou bien Congo eza ko senga na PSP madame na ngai mbote Julie Ntumba Muswamba Mukeba donc na PSP mbote na bana na ngai Petit Dev naza Petit Dev Marc et na Esther Laline donc yende à clôturer pour le moment. En plus tu eko clôturer pendant na papa Michel Chako oyo mutu moko malamu oyo andimi ko pesa biso espace to partager kanaye bon biso vraiment toza dispo papa Chako mbote na yo na mama côté wazali mama Julie Chako mbote na yo pe mupanzi côté ozali donc to sepeli makasi nzambe abatela yo vraiment mbula ya sika ya malamu makambu nyonso pezala ya malamu tozali vraiment d'accord to PSP Fachi Béton merci Fachi Béton na mutema malamu na makambo malamu oza nango oza kobongisela ba congolais papa to fongole lio mutema tozolakisa bato bazolakisa ba makambo mabe oyo eza na mboka me makambo malamu nyonso zosala bazoko bomba to biso tozali poto lakisa bato wana ba makambo malamu na yo président Fachi na monsieur Sama Lokonde toza vraiment pona ko lakisa ba bolamu na bino merci oui na bosanité ko clôturer na mutu oyo aza vraiment très important pour ngai Blaise Mbamu pas bon
aza vie na réalité na âge aza vie mais ye nde aza papa oyo abimisi ngai donc Blaise Mbamu naza reconnaissant na yo place ozali bambote belé na mama pe na pesi bambote belé vraiment naza reconnaissant soki lelo oyo Dani Mbaya sans puis aza place aza boye donc grâce na yo contribuer pe belé pour na yango donc merci pour na yango merci mokonzi na ngai merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.